Tokomi na sa eneve ya papa de Lungana, mais théâtre ya mbotama na ezalate. Ezalagate, ezaka na tangu ya kala. Bande konanga, babi toloba ya kala toloba ya sika. Toana ba théâtre belé toko salaka ya sika. Papa JR, mon papa de longue date. Mon papa JR, les grands metteurs en scène. Mon papa JR. Papa ngai, en tout cas, o mekempe ko bongisa côté wana. Et ça là vraiment bien. Papa le bakato le bakala to le baesika. Ba théâtre pe, bo sali akala bo koti pe na esika. Papa dia Lungana ça énerve. Mais théâtre na ezalate. Kaka théâtre ya Jésus de Nazareth. Ezaka ka yeme to kota pe na tango to zana, c'est très important. Et tu vas le 25 minutes sur papa ya bayaka kaka, mais papa ya bayaka. Ta papa ya bakoya ba ko la théâtre. Bazota la ka ba théâtre ya kala, histoire ya Bible ya kala. Nzoka ndeta mbo yambi papa ya banoki mbangiste ba bakuta histoire mususu. Tambo ebisi bango papa dia Lungana ye wana nkolo Yesu. Bakuta histoire ya papa dia Lungana. Ko ba ko ya bakuti kaka histoire ya Jésus na tango ba Yuda. Non, faut bongisa likambo wana. To bongisa penza kote wana. Papa dia Lungana pa za na histoire na ye. Soki botali histoire ya papa dia Lungana, même na Isaïe 53, pasi ya papa dia Lungana fumu isko ya na ya tour ya accomplissement. Donc papa dia Lungana ko kola na ye ko vivre mobimba ezali théâtre. Même la kati ya musée, photo ya Jésus de Rome ezali. Ya Jésus de Rome. Ezali na kati ya musée. Omona mutu aye fallait boskoyo bato bazo lakisa bazo katanya ko expliquer bango po mama wana baneka ko déclarer na kikuta na photo wana kuna na kati boye azo déclarer kaka yangwana il faut ka ko expliquer bango ke tellement que archive o ya monde tambwisi mokili yango ba ndo ko utiliser ko yebisa ka bato ke Jésus wana ke ye wana Jésus ya solo nzoka ndeza yete donc archive wana photo bomba kango na musée awa. Soki mutu aye bolakisi ye oyo Jésus de Rome bayelaka biso mais to bombaka ba chiffre on a misé autant bazoya makambo nyonso s'est passé pendant temps molayi to ko perdaka ba biloko nango te to bombi sikoyo faux Jésus à Jésus de Rome o bayelaka biso mais vrai Jésus ezaye mais na misé to bomba ngo awa poto zanga chiffre o te ba nyokolela biso na Jésus de Rome mais vrai fumuisu Jésus de Nazareth tozalaka na ye yo awa boye bandenga ko expliquer ba potang mutu azo yoka ba explication wana mbala moko eza ko pesa ekimia mais soki la photo ngo eza wana bato bazo expliquer ngo bato te omona mutu aza mupaya aye akuti yango ba expliquer eloko te akomi ko bitungisama komanga na ye awa nakuti su photo ya Jésus oyo bayela biso ya lokuta bayela biso ya colonisation mais balobi pe eloko te donc faut koyeba ko expliquer que Jésus oyo Jésus de Rome yende ya colonisation to garder archive ngo awa mais il faut boyeba que vrai Jésus yeyo le 5 avril 1951 kolo so lobi nkamba ekomi Nouvelle Jérusalem esika wana basololaka na tata Simon Kimbangu mais photo wana faut boyeba ko expliquer batu photo wana mi photo wana mama o to kutana kane na nkamba no kimbangiste amona photo wana akende ko charger téléphone na ye na bureau pa moko amoni photo wana tuni ye photo wana ya Jésus de Rome na tata sport Jésus mundele to beka Jésus de Rome na mwana moko azaki wana akangama na ye photo wana ya muke balobi ke tata Simon Kimbangu alata couper balobi ke tata Simon Kimbangu yeyo na nkolo Yesu mukolo bakutana ka awa na nkamba mais eza ba biloko moko photo ba ko expliquer que tellement que tozalaka na tangu ya ba flamand na tangu wana bango nde ba yena histoire mais nzambe soko ayeli bino histoire botola kango na makasi te il faut tangu ye akokumba manano kaka na histoire na bango wana yango wana ba image o ba totia yango kaka mais po mutu ngondo ayeba kaka ke tata Simon Kimbangu aza motindami ya nkolo Yesu mais toza na vraie histoire kati na biso boyebaka ko expliquer bandeko na nga tozali ko kende toza na makambo ebele boyebaka ko expliquer bandeko tango bazoya po bazongaka na iloko moko ya malamu na mitema na bango
mais au moins na kimbangiste ozoba ko expliquer mupaya te au moins mupaya za azo déclarer mais aza na kati ya nkamba azo déclarer ayebi déjà vérité mutu mundo soka ayebi vérité akoko yate aye esika akuta bino na explication moko ya malonga te akoyoka kanda mutu moko soka uti poto découvrir bakosikosi biso makambo eza na maboko na biso tata sima imojani ndi nzambe tenga na kenkamba ngapenya na kei tango kene nkamba ekoma mutu azo expliquer lo lakisa que Jésus mais bino bolobi que Jésus c'est papa dia lungana mais comment bozo lakisa nga Jésus ya mundele tata sima imango ya muki avandi azo sola na Jésus wana umona mutu abandi ko déclarer donc faut bozo akata ya ko expliquer mutu Bon explique bango. Oh Jésus n'y a mundele botia kaza Jésus de Rome. Oh Jésus de Nazareth ça la mundele te. Tozala kana Marie Mouilou. Bolobi ke ye mutu asimbi poto. Poto aza ezala lelo ndenge ezawana ezaye. Yango nga na tuni. Ndenge asimbi poto na kati ya poto. Eloko nini oye déjà asali oyo tokolobela un pas ndeti nini oyo déjà ye asala eza nini po biso bakimbangiste tosalaka mosala biso bakimbangiste totongaka nkamba tosalaka mosala jete mais ozomona pena Europe mobimba tozana na église na biso te tosomba parcelle te ezalaka te Europe mobimba ko France esika Marie Mouilou azali France ça fait combien des années tozalaka na lopango te oza pena ke eza sko place o bayaka bakimbangiste ke babike lelo to kosamba na centrale pona kosomba lupango na poto eza moyen 0 pona bakimbangiste nde to salela musala moyen 0 taka résidence ya papa na Europe ezate résidence ya Nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu kiangani na Europe résidence ya papa ezalaka te c'est vrai ça bon na ngote ke eza ba vantir après le baké oh maman na biso ye mutu asimbi poto ye mutu boye asala eloko moko oye asala ezate azo mériter ba honneur te il faut ba honneur kata tondima kiki mona meso so bomoni bokoka ki mona meso te tango yango bokende papa so imba kyanga bofuka mabolela bolake papa ki mona meso to kokoka na biso yango te longolela biso ki mona meso bondima ki mona meso bokomi ko boya ngondeni bino mokanseke kozala ndeni papa albaki mona meso za matata yango na tiela ka bino yango déjà na émission bobuka yango bolingi la histoire to ki mona meso ki mona meso ya matata so ki mona meso bokanisa ki nini yango yo mitufo esala bino na bana baso bazotia minoko lelo azokotelaka ye zala sire ke ozalaka na raison zala vraiment sire tilapia zalaka vraiment sire ti okotelaka ngodi ya satana na yo ke ozalaka na raison mais soki ozalaka na raison te yeba kozobundisa nga tozobundisa Nzambe ekobebela yo opamba te na ajo ya zana ngwana ngana bima nga kaka na bandotuka ye na lobana nga kama bepo na ye jamais ngape na mutu na mutema ngande na zabuna pe na mutema nazoba te na libuma te na sentiment ka ona mbongo moko boye one loko moko boye onini moko boye na yana nga kana lobela mama mukolo bongo azana bana na ye azana famille na ye azana libota na ye pe mwana papa de ngenda et puis conseiller direct pamba kabo alenga na zwilo yenge na yeko lobela ye non eza mabongisi ya Nzambe
Nzambe moko alingi kobimisa ye na mpoasa. Nzambe moko alingi mokili eyeba ki ye en réalité o bato bayebaka te. Alors tilapia zala makasi oyo ozosala wana ekomelo te lobi ke oyo nayebaki te nalobaka deja ke batata bango moko bapesanga mosala oyo nabimisa misala na bango pe ebandika na ye na bana po tata lobaki ya kobana na ndako na ye moko na ba o mususu bakenda ya omona nabimisaka na lobaka pona ko éveiller mutu mwindo kolamusa bato ba comprendre eloko nini nzambe asala séparation wana eya pourquoi. Je suis Alpha Omega, le créateur de ces mondes où vous vivez, mangez et buvez. Mais n'oubliez pas, je vais réagir jusqu'au bout de ma colère. Zemboana. Nzamba zaka ya mawa pe ya kanda, doso te kanda na ye, alata ka moto. Wando mona kake mokile ningani, po mokile ningani te, oyo eza ebande. Bandeko, oyo eza ebande. Soki bokoza na discernement te boko bungisa bilembo na bino. Soki bokoza na discernement ya ko comprendre niveau to komélité, niveau kanda nzambe za ko manifester na banzoto ya bana na ye. Oko bungisa elembo na yo, oko perdre kondima na yo, oko bunga. Yo lingi la yo sobi ki mon ameso. Ah, ki mon ameso za na tata. Bizaleli ya moto nyonso ekoyebana. Ah. Ça va. Mon côté jali elombe, nani kumba oyo, otuna ba oyo bayedinga. Mabota na mabota bangoya awa. Koluka ngai nzambe. Baiki bangu nalongi mokili, mwebele mine mobanda. Baiki bangu nalongi mokili, oyanga mosepela elombo nanga. Baiki bangu nalongi mokili, motika mikumba ya milo banda. Okomba ya tata mwana pe tata molimo centre. Bienvenue chez nous. Merci na batu tout balingaka. Maman Francis Kabalenda, la princesse de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. La princesse à papa aye lisusu. Awande musala, awande tolebelaka tata, awande toza ko manifester kola musabatu. Bande konanga bondi makanga pe. Ngamu nazo kufungola bino miso. Ngamu naza ko lamusa bino. Ngamu naza ko lamusa bino, ngamu naza ko yela bino ba vérité, ba chose cachée. Mingi oyo lobama te, batu babanga minga na yeli bino. Nga naza ko bimisela bino makambo ebele. D'autre part pe fo bondimaka. So bozo ndima pe te za mabe. Voilà. Merci à tous nos abonnés. Bato balingaka chaîne na biso, bato balingaka émission Kimbangu Nzambi, rien que la vérité. Merci beaucoup. Merci na bato basabona. Ba o basabona pete soki bo s'abonner et kosala biso plaisir à trop. Vraiment tozokota dans les 25 mai. Les jours J. Noël. Bizata sani sina. Minkunga bien kembo. Kembo Noël. Vuluzi utukiri. Voilà. Noël. Vive le 25 mai. Ane otonda na nguya. Ane opene tonda na nguya makasi. Donc na nina loba premier sujet na ngana kota nanu na GTK, groupe théâtral Kimbangiste. Et puis naza ko kota na likambo moko na yela kibino awa ya atuite ba pupu. Batu bazo banga bayolo be amangu dia satana bango te. Bandeko. Bolela kimona meso. Kimona meso za matata. Kimona meso za matata. Soki boyebaki. Donc papa zo tuna kimona meso ali batu baloba te papa atomona biso kimona meso te batu bandimi kimona meso. Papa lo bani kimona meso za matata.
siko na yebite soki bato banda ko imaginer la ndenge nini kimona meso. Alors tokoloba neti nga awa penza ko na koloba na banga mutu te na banga na ngelote ona yebi ona osala na yebi ke nzambe ye moko aza ko gidenga oyo uti pa nzambe na bangela kango te ata mundu ke yebwe na banga te po o atonda na ngoya nyosa za kati na nga ma force tranquille. Voilà na kolobela sujet ya oyo nakota kina ngo mukulu ona nda ko sala émission nakota kina sujet moko boye tozaka na lupango te na poto na France tozalaka na lupango te nalobaki soki toza na lupango déjà na France donc Europe mobimba lupango ya biso moko bakimbangiste likambo wana atango na programme te nanga moko tina sala ki émission elekela kinga au moins pena au sali émission mususu mais tango au sali émission maka mususu yé alors nalobaki il faut na lobela ngo lisusu bon to banda nanu na likambo na ngina lobela ya nkolo Yesu na papa dia Lungana to yebi ke baza mutu moko nazo lobela ngo na groupe théâtral Kimbangiste na bande ko na biso elingomba na koti likambo oyo pourquoi papa de Lungana asali fumuiste ko yeba nkolo Yesu iye wana ke abotama le 25 décembre te mais abotama le 25 mai ko botama ya papa de Lungana ezala pe na histoire nango o babomaka nyama wana balamba mboka mobimba bato balia balemba esila te nyama wana ebongo na libanga mais groupe théâtral bato ebele batata na biso lingoni ba pasteur soki tokomi le 25 mai balobaka loba ya kala loba pe ya sika même jeteki bosala théâtre bokosaka théâtre tango ya kala tango ya kala na tango oyo ya bayuda bokosaka théâtre na tango ya bayuda ebongo théâtre na tango toza nango ya molimo mosantu papa dia Lungana na tango abotamaki ba histoire ezali okomona kufa ya papa dia Lungana histoire pesa papa mbenza lobela kango chaque mardi à la jeunesse makambo lekaka ebele na benga kango wana ezalaka université ezali université mardi à la jeunesse wana toza ko apprendre makambo ebele papa mbenza lobela kango eza pe na makambo na omona kufa ya papa dia Lungana ezalaka na kimia ezalaka penza bona bato basala pena théâtre te mais eza pe na histoire nango bakosalela ngo théâtre ya liwa ya papa dia Lungana toko bandaka kolobelaka histoire ya kala te mokili ya kala déjà si ekenda mais loba ya kala loba ya sika théâtre bokosala bosali théâtre ya kala bosangisi pe na sika na ye ya papa dia Lungana. Et puis okomona théâtre ya le 6 avril toyebi ke nkolo Yesu azala mondele te baza kolakisa ba mystère ya tata Simon Kimbangu avant abanda musala na ye ndenge badokende koluka musala mais omona bakotya nkolo Yesu ya mondele na ba mèche mutu moko boye batie ya pembe na ba mèche azoloba français mais toyebi histoire eza ya biso mais tolingi tobongola ngo kaka na ndenge toyokela yango il faut sikoyo tulakisaka ngo po toyebi ke nkolo Yesu atikala kozala mondele te nkolo Yesu atikala nde koloba français te mais omona na théâtre bakotya nkolo Yesu ya mondele ye nde bakotya wana ye nde mutu ayozwa mbongo tata Simon Kimbangu bakote wana pe photo bongisa omona boyambi bapaya neti ba le 25 minutes so bapaya bayaka kaka mais bapaya bayaka ta bapaya bakoya bayoko la théâtre bazotala ka ba théâtre ya kala histoire ya bible ya kala nzoka nde tango boyambi bapaya banoki mbangiste bakokuta histoire mosusu tango yebisi bango papa dia Lungana ye wana nkolo Yesu bakuta histoire ya papa dia Lungana ko bakoya bakuti kaka histoire ya Jésus na tango bayuda non photo bongisa likambo wana
To bongisa penza côté wana po papa dia lungana pas na histoire na ye. Soki botali histoire ya papa dia lungana même na Isaïe 53 pasi ya papa dia lungana fumu isko ya na ya tour ya accomplissement. Donc papa dia lungana ko kola na ye ko vivre ko vivre mobimba ezali théâtre. Vie ya papa dia lungana mobimba eza théâtre. Histoire na ye na Isaïe 53 eza wana pasi na ye. Si na makambo oyo ya malamu oyo nzamba lobaki ukotikala na maboko na ye eza wana pasi ya papa dia lungana. Ba théâtre eza ebele. Histoire eza na Isaïe 53 ndenge makambo ngo eza. Ba théâtre eza. Ba théâtre eza même pona même na likabwa ko kabwa na lingomba na temps oyo tango papa sino kimbango azo esika na ye. Papa dia lungana kei papa sino kimbango kianga na azo esika. Ba théâtre maman na théâtre ko talisa ngo siko batu penza. C'est important. Ba théâtre ezali. Papa dia lungana za na théâtre na ye. Papa dia lungana za na histoire na ye. O to ko beta ka le 25 mai. Boko beta histoire ya kala. Boko suka wana ko bota bana ya kala, mais boko beta so histoire ko bota bana ya sika. Accomplissement. Tout est accompli. To koti na histoire na esko papa dia lungana. Dia lungana ezali accomplissement. Azana histoire na ye na accomplissement. Na ta auto zona ngope photo beta histoire wana pona bato bazaka libanda, ba o bakota sika. Baye bakape eza important. Tozalaka na photo ya Tata Simon Kimbangu na mona ngo bato bazala nango. Tata Simon Kimbangu ayataki couper na nkolo Yesu ya mundele pembeni na ye. Ezalaka na mama moko boto kutana ne na nkamba. Azano kimbangiste. Abina na comprendre te. Ngana yeboye nazokuta kaka deti na bureau moko akenda ko charger téléphone na ya kuti photo Tata Simon Kimbangu alati couper mwana mukie na photo ya nkolo Yesu ya Jésus ya mundele. So tango tuni papa wana azaki na photo wana kati bite yende nkolo Yesu ezali mukolo oyo nkolo Yesu solaka na Tata Simon Kimbangu. Mais so totali bien en réalité eza bongo te ba histoire wana papa Simon Kimbangu kenga na lobarango. Kolo Yesu asolaka na papa Simon Kimbangu. Les 5. Donc avant le 6 avril, les 5 nde Kolo Yesu akitaka na kati ya nkamba vers Jérusalem. Bazalaka na kambaradi na ye papa Simon Kimbangu. Donc nyo mabongisa nzambe atiaka témoin ya mutu ezali nzambe, témoin ya nzambe ezalaka mutu. Donc kambaradi na ezalaka wana. Je crois papa Chumbu Simon. Aizaki Nkolo Yesu azoya. Tant Nkolo Yesu azoya. Lumière teme le kama makasi ya zwaka. Donc agangaka mbamoko pongi ezwaye na ipete soka pikaka crise histoire wana ezali. Wana déjà papa Simon Kimbangu aboti d'aba voilà kola ki déjà. Nde place wana le 5 avril 1951 Kolo Yesu lobi nkamba ekomi Nouvelle Jérusalem. Esika wana basololaka na Tata Simon Kimbangu. Mais photo wana, faut pas ko expliquer batu photo wana. Pour ngabe mi photo wana, mama o to kutana kane na nkamba, no kimbangiste. Hamona photo wana. Akende ko charger téléphone na ye, na bureau pa mo ko moni photo wana, tuni ye photo wana Jésus de Rome, na Tata Simon Jésus mundele tobeka Jésus de Rome. Na mwana moko azaki wana akangama na ye photo wana. Ya muke balobi ke Tata Simon Kimbangu alata couper. Balobi ke Tata Simon Kimbangu yeyo na nkolo Yesu mukolo bakutana ka awa na nkamba. Mais eza histoire moko eza vraiment bongo te. Mais eza ba biloko moko photo ba ko expliquer que tellement que tozalaka na tangu ya ba flamand. Na tangu wana bango nde bayena histoire. Mais nzambe soka ayeli bino histoire boto la rango na makasi te. Il faut tangu ye akokumba mananu kaka na histoire na bango wana. Yango wana ba image o ba totia yango kaka mais po mutu ngondo ye ba kaka ke Tata Simon Kimbangu aza motinda mi ya nkolo Yesu.
mais toza na vraie histoire kati na biso boyebaka ko expliquer bandeko na nga tozali kokende toza na makambo ebele boyebaka ko expliquer bandeko tango bazoya po bazongaka na iloko moko ya malamu na mitema na bango mais omona kimbangiste ozoyeba ko expliquer mupaya te omona mupaya azo déclarer mais aza na kati ya nkamba azo déclarer ayebi déjà vérité mutu mundu soka ayebi vérité akoko yate aye esika akuta bino na explication moko ya malonga te akoyoka kanda mutu mo bosiko uti poto découvrir bakosi biso makambo eza na maboko na biso tata sima imojani nde nzambe tengana kenkamba ngapenya na kei tango kene nkamba ekoma mutu mo azo expliquer azo lakisa que Jésus mais bino bolobi que Jésus c'est papa de alungana mais comment vous allez faire Jésus à mundele ou tata sima mango ya muki avandi azo so na Jésus wana mona mutu abandi ko déclarer donc faut besoin temps ya ko expliquer mutu bon expliquer ka bango Jésus nyonso ya mundele botia kaza Jésus de Rome Jésus de Nazareth azalaka mundele te mais to kabela bango histoire en attendant on va utiliser na ba lia na ba sala ba fete kokolo sinde muta pesa ka bango histoire mais tango bango ba yé pona ko forcer biso histoire ona makasi po ezaka mabongisi ya nzambe ti omona ka mendele ba yaka na fimbu na munduki pona ko forcer mutu mwindu nkolo Yesu ti bakoma ko tia minoko batu mwindu batiaka minoko na kombo nkolo Yesu baboya kai baboya ti baboma nkolo Yesu mutu mwindu ndabo makolo Yesu yango na pasi na biso continue kati lelo to tikala na ba pasi yango na tozaka toyebaka ko créer te pourquoi Yesu ayela biso pouvoir ya pembe pouvoir mondele te mais pouvoir ya pembe ayela biso toyeba ko créer biloko nyonso mindele basala mais tellement que biso to boyaka ye bakoko na biso baboyaka ye bango na to monaka bangunza ti lelo bango wana baboyaka po bamonaka ke baza na pouvoir makasi baza na pouvoir yo yela biso ke yo mwana nzambe na ndenge ni babande koboya ye baboya ti bakomaka na niveau na ndi babaka ne kulusu ezaki na mabongisi ya nzambe mais totikalaka kana pasi il fallait ce qu'on ndima ye comme Jésus Christ mwana na nzambe il fallait to ndima ye mais ton dimaka ete moto mwindo aboyaka ale apesi yango epai bato mosusu ndenge mpe apesaka bango ale ekomi na ntango ke ezonga lisusu mpa na biso eyokozonga so epai na biso mais mundele sikoyo adondwi nango tokoforce kozwa ngo na makasi te il faut ntango na ntango wana biso mpe toprofite kaka na likambo yango tozotambola makala lokola na bango bozokotia foto ya nkolo Yesu ya Jésus de Rome ya mundele botie mpe foto tata Simoni mbango mwana mukie mpona kaka bango esala bango bien mais toyebaki ntina mpo oyo abombami oyo aleki yo na mayele nzambe alingaki alempaka bango alingaki mpo nzambe ayaka mbala moko te na bote te ke mokili na ngai na kosabo te alandaka shema nyonso asala yango malemi ale na ntango toza deya na claire toapole toa na moto obangisa biso te tokozalaka na bafoto wana te ke tolobelaka bato ngai nayoka mpena mutu ngai nayebi papa wana na kati ya nkamba azoloba nini ke azopresente mama wana azoyebisa ye ke yende foto oyo atuni ye foto oyo mama ngo deya motema na otanga kombo nete atalani mpe ngai mama na ngai na motema na ye alobi bongo foto oyo nani abi tokotana ka na nkamba ya mama ngo abi bongo foto oyo nani abi te foto oyo eza nkolo Yesu na tata Simoki Mbango ayoka mabe moko ayoka mabe nkolo Yesu na tata Simoki Mbango mokolo bakutanaka bavandaka bazosolola donc toyebaka baexplication ya kopesaka bandeko na biso oyo eza vraiment malamu et puis mpe tomodifie théâtre na biso papa de lungana ti atiki biso tokomi na 109 ya papa de lungana mais théâtre ya mbotama na ye ezalaka te eza kaka na ntango ya kala bandeko na nga babi toloba ya kala toloba ya sika
Toi, na ba théâtre belé to ko sala ya sika. Papa JR, mon papa de longue date. Mon papa JR, les grands metteurs en scène. Mon papa JR. Papa ngai, en tout cas, o mekempe ko bongisa côté wana. Et ça là vraiment bien. Papa le bakato le bakala to le basika. Ba théâtre pe, bo sali akala bo kotu pe na yasika. Papa dia lungana sans énerve. Mais théâtre na ezalate. Kaka théâtre ya Jésus de Nazareth. Ezaka ka yeme to kota pe na tango to zana, c'est très important. Voilà to leki côté wana, je crois que bo comprendre nga bana tata nanga. Sikoyo to konti na likambu mususu lisusu ya motuya po ato bilaka makambu ya motuya. Likambo nga na lobaki ya poto. Tozalaka na Marie Mwilu. Bolobi ke ye mutu asimbi poto. Poto aza ezala lelo ndenge eza wana eza ye. Yango nga na tuni. Ndenge asimbi poto. Na kati ya poto. Eloko nini o ye deja asali. Oyo tokolobela. Un pas ndeti nini oyo deja ye asala. Eza nini. Po biso bakimbangiste to salaka musala. To salaka musala. Biso bakimbangiste. To tongaka nkamba to salaka musala. Jete. Mais ozo mona pena Europe mobimba. To zana na église na biso te. To somba parcelle te. To somba parcelle te. Ezalaka te. Europe mobimba. Ko France. Esika. Marie Mwilu azali. France. Ça fait combien des années? Tozalaka na lopango te. Oza pena ke. Eza sko place o bayaka. Bakimbangiste. Kebabike lelo to kosamba na centrale. Pona kosomba lopango na poto. Eza moyenne 0 pona bakimbangiste. Nde to salela musala. Moyenne 0. Toko sala pendant ata 6 mois pour te belé. To somme. Pour chaque dimanche, on pesa 2000 € na esika oboluwaka. Tu sais déjà combien d'années chaque dimanche? Si tu calcules 4 dimanches, tu en as combien? Si tu calcules pendant 4 mois, tu en as combien? Mambongo o nyonso to kenda ko louele salwana. Si tu calcules, tu comment en as combien? Pourquoi pas? Tout ça la bantinsani ya makasi. Otinsani wana kozala pe kaka na France kaka te ezala Europe mobimba tout na siège oyo ke eza penza ya munene pona bakimbangiste siège moko po bisika eza ba terrain eza makasi na poto. Tout na siège soka zalaka mama o alingaki esika na ye. O alingaki ndako ya tata na ye angaza na souci nango. Ngata na loba na bino mona anga zoba. Ngata na loba ka bomona ke ngana yoko finga mama na bino. Ayoke la bino mawa. Ayoke la bino mawa. Mais bon ça la guerre. Bon ça la guerre. Il faut pas me tunaka. Koma kaka ye. Na komela ki ango mutu moko komanta ki wana. Que ye a lukaka nga mukola komona nga na banza okende prison. Bravo. Félicitations. Boze bele oza yo kote boza penze bele bo kanela nga. Siko ngape na banga biloko wana te. Pona nini? Pona yebi tina likambo nazosala. Soki ezalaki pona mbongo na osala ngo te. Mais tellement eza mabongisi ya Nzambe ye moko ya mwana na sala yango. Soki nga na bandai ko sala ngo o bafuta nga mbongo moko boye. O na osala ngo na nko. Nde ngasi ebebela nga ta Nzambe ko linga ko permettre buzoba te. Nde Nzambe livranga nde nga kutu na zaboye. Nde se bebelanga. Mais na kamwaka batu baye ba paroisse nga na bondela te elekela nga. Paroisse nga na koleli. Batu babenga nga no kimbangiste. Ha bondela na paroisse ni. Nga ba tina yoko ngo ikamusa nga na.
me kimbangiste nzambe nanga ezaka mabongisi ya nzambe bokobandaka kotatone kobeta mituko eloko pe boluka eza mabongisi ya nzambe nzambe ye moko mpona nini mabe ebomba mimi biso totala na bilongi me yatala motema ayebi oyo lekaka na molili oyo biso toyebi te ya mwana aza ko se manifester bakanda na ekati na nga aza ko se manifester nde bakanda ni pa na nga ngate eza nzambe ye moko aza ko loba kati na nga mama na biso wana soki alingaka lingomba ya tata na ye nde tozalaka na lupango munene na poto nde eluza ba le 25 mai ba le 12 octobre nde tosanganaka nde ba concert elekaka ya makasi nde tozalaka na ndaku ya papa taka résidence ya papa na Europe ezate résidence ya nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangai na Europe résidence ya papa ezalaka te c'est vrai ça bomona ngote ke eza ba vantir apo bole bake o mama na biso ye mutu asimbi poto ye mutu boye asala eloko te eloko moko oye asala ezate azo mériter ba honneur te il faut ba honneur kata po mama Marie Mwiluntsona azalaka na poto te mais batu babituna te baye bazalaka wapi esa awela ka ba honneur atikala ko wela ba honneur te mama Nkwakiade maman Kwakede atikala ozwa ba honneur te mais siko ye azwaka ba honneur eloko nini oyo asali ti lelo papa Simon Kimbangu Kiangai aza na ndaku te na Europe aza na résidence ya papa eza te na Angola ezali mais comment na Europe résidence ya papa ezala te na Brazzaville ezali na Europe ye mutatalaka Europe soka lingaka lingomba oyo nde résidence ya papa ezalaka nde tozalaka na lopango ya munene église Kimbangiste ya munene na Europe nde ba dimanche mususu tosambela akuna nde ba concert ya makasi eleka akuna tozana esika na biso ya biso moko nde penza ke esika na biso ya biso moko batonga bandako na kati babongisa penza église ya munene ya bakimbangiste na Europe église ya munene résidence ya munene même salle de conférence église Kimbangiste lingomba munene boye mais na poto toza kofutela est-ce que maman natambwisi biso malamu bolinga baloba na bino nde nazoyela bino ba épreuve nazolakisa bino ofungola bino misu na bafaso nyonso me bozomona kaka mutu mabe mponi bolinga to bokola mabe lokwa soso bokola maki mpona ni bolingi vérité te quel soit le cas nazoyela ngo eza kimuna meso oboyeba ke makambo eza ebele bomba mafo ebima na soki na ye na kanda il faut ba accepter nga bongo nzambe ye moko atiki nga nazala bongo ebino boya kotelemelanga mpo boza banani bozo ko réfléchir te bozwa temps ya ko réfléchir bino bokanisi bino nyonso bokanela nga na bokoka bosangana ta 3000 personnes nga na nga moko siko naolakisa bino ki ye mwa naolakisa bino ke papa Diangenda oyo abotaka ye na bonzoto ye nde mutu alati ngai apesa ngai nguya oyo pour a révéler ngai pendant 3 jours après 3 jours ayi komi lakisa papa Diangenda ayi komi lakisa na banga te na sa musala zananga na loba po mabe ebomba mingi maye ningana pamba te bino bolingi baloba te po aza mwana papa Diangenda ata asali mabe ngomba ya tata na ye batika kaka bongo tokobonga te tokozalaka na pasi po tata lingi alongola bato ya mabe alikide bato ya mabe alongola bango na nzela na ye po ete biso tobonga tosepela lobi tokoma na etape oyo alingi mais so bato ya mabe bazaka bando freine tokobando ozwa temps bokanisa te papa Diangenda so aboti mwana nde aza santu te babongisaka makambo na bango na ndenge na bango babongisaka déjà programme na bango
babongisaka ngo. Satana amilakisaka boye te, amilakisaka mutu malamu, amilakisaka na mokili aza mutu malamu, asalaka mabe te, me na sese aza kosala ya minene okoki mpe mpa koimagine. Satan aza hypocrite, hypocrite eza makambo ya Satan, hypocrite, meme mpuku azolia azofula pour sentir te. Omonaka mpuku ndenge azolia yo lokolo me azofula yo okotika koyeba te na tongo sutuki baleki nga pa mpuku. Bongo nde Satan azali, bongo nde Satan aza. Mutu mabe akoya komilingisa epa na bino makasi omoni mutu malamu, me oyo azosala boyeba ngo te. Sikoyo Nzambe azaka hypocrite te, Nzambe asala mambo nyonso. Tokomi na tango ya apocalypse oyo Nzambe alobaki oyo akosala mabe akontinue kosala mabe, oyo pa akosala bolamu akontinue kosala malamu. Tokomi sikoyo na suka oyo Nzambe azokabola bato ya mabe na bato ya malamu. Alingi lisusu kobomba salite te, tondimaki kimona meso. Soko omoni bokoka kimona meso te tango yango bokende papa soma imonkianga bofukama bolela bolwake papa kimona meso tokokoka na biso yango te longwela biso kimona meso. Bondimaki kimona meso bokomi koboya yango ndeni bino mokansaki kozala ndeni. Papa alobaki kimona meso eza matata yango natielaka bino yango deja na emission bobuka yango bolingi laiswa to kimona meso. Kimona meso ya matata. So kimona meso bokanisaki nini yango yo mitufu esala bino yo so okota puzo pona nga na problème te, y a pas de problème, je suis là. Sala vraiment effort na yo, sala vraiment effort. Nga na problème te, mais na yo kela bino kande mawa. Papa lobi, papa dengenda lobi kinkengi ya padila foyeba komilengela yeba mibatela po lobi bakotangelo masumu na yo. Papa aza koloba ngo mikolo nyonso batela elembo na yo, bomba elembo na yo. Alors bino bo continuer bosala obolingi nga na aka wana, mais naza koyebisa bino Europe etambwisami mabe pendant tango molai, pendant 25 ans, bonalo ba 24 ans, Europe etambwisami mabe. Mama na biso oyo, Mama Marie Mwilu, aza mutu mabe, aza mbuma mabe, aza neokankao, azali mama ngudi ya Satana, mutu ya malamu te, poison boyebaka te, aza Satan ya bomwasi nango sikoyo. Po Satan zaka pe mwasi so boyebaka te, sikoyo ya bomwasi nango Lucifer ye wana. Ata boboya ko changer loko te, Nzamba ko bimisa na mpwasa bino nyonso boko comprendre boko yebaka. Na bana baso bazotia minoko lelo azokotelaka ye, zala sire ke ozalaka na raison, zala vraiment sire tilapia, zalaka vraiment sire ti okotelaka ngodi ya Satana na yo ke ozalaka na raison. Mais soki ozalaka na raison te, yeba kozo bundisa nga tozo bundisa Nzambe ekobebela yo opamba te na ajo ya zana ngwana ngana bimana nga kaka na bandotuka ye na lobana nga kama bepo na ye jamais. Ngape na mutu na mutema ngande na zabuna pe na mutema na zoba te na libuma te na sentiment ka ona mboko moko boye one loko moko boye onini moko boye na yana ngaka na lobela mama mukolo bongo azana bana na ye, azana famille na ye, azana libota na ye pe mwana papa de ngenda et puis conseiller direct pamba kabo alenga na zwilo yenge na yeko lobela ye. Non esa mabongisi ya Nzambe. Nzambe mo kwalingi ko bimisa na mpwasa, Nzambe mo kwalingi mokili eyeba ki ye en réalité o batu bayebaka te. Alors tilapia zala makasi oyo zo sala wana ekomelo te lobi ke ona yebaki te na lobaka deja ke batata bango moko bapesanga mosala oyo na bimisa misala na bango pe ebandika na ye na bana po tata lobaki ko bana no na ndako na ye moko na ba o mususu bakenda ya omona na bimisa kana lobaka pona ko éveiller
mutu mwindu kolamusa bato ba comprendre eloko nini nzambe asala séparation wana eya pourquoi pona kokabola bato mabela bato malamu po libota ya nzambe ezaka moko libumu kaka moko nzambe azalaka na ndeko te azalaka na ndeko te loso bango nyonso wana bazalaki nzambe alingaka rene na trône na ye bien te bango nyonso balinga batungisa yango wana kabola bango bazala kuna mais atikaka misato bango bazala ba conseiller misato mibale wana pe baboyaka na bango bakendaka nyonso ezaki proclamer pa nzambe ye moko eza schéma ya nzambe oyo tolinga tobongisa tosangisa soki oyo bazongi na makasi ebebi schéma nyonso ebebi biso kande tokozala na pasi tozala na problème po bato wana babotaka bango bana bapapa kisoloke na papa diangende babotaka bango po babongola bango sikoyo bango nyonso wana banda monaka na mama Marie Moïlo tina suka mutu ya malamu azate bango nyonso azali Lucifer na ba ange na ye na bana papa kisoloke bango nyonso na bato ya kala oyo nzambe abwaka kaka na se babongola bango yango babotama na libota ya nzambe po abongola bango po ye moko nzambe abutaka na bango likolo abwaka bango na se ntango aye na se a récupérer bango les sous na 4e génération suka abongola bango tellement baboyi ko bongwana papa sima imba okiangani avant banda musala na nzembo bima papa linga kotika na bato ya mabete aboyaka na ye tata natandoki zaku kisala kwa meye bandokiko donc papa mema bandoki na ono kotika na ngana bandoki te na kosala ngana bandoki te buya yantiki di salukyame buya yantiki di salukyame ya lutelele zolele vutula di bundu miupilai bundu diakala donc azungisa lingomba na ndenge lingomba faleki ezala na ndenge bango babongiselaki lingomba ezala habindenga na banzi musala nanga na kozongisa lingomba na ndenge lingomba fale ezalela na ndenge bango babongisela aboya ne kosana bandoki na nzembo wana tango ebimaka ndatunaka deja na tuni bango soki balingi la yeso toki mona meso bango balobi ki mona meso déjà depuis kala imana la 2002 nzembo eza ya kala mais déjà la yeso toki mona meso ko tuna ngo siko mais déjà nzembo wana tango papa bandi musala na ye nzembo déjà ebimi ayeba ki déjà te tokozongisa ki mona meso soki mona meso yango bozoboya donc kabwana iza schéma onzambe moko bongisaki siko atikalaki kosala na mama wana obomonaka wana po omoni nzambe palinga kotika mutu nyonso akende te mutu ya mabe po moko azala wana po akontrole ndenge akotambwisa po soki aza tro musika ezala mabe il faut azala wana alandelaka ye susi na bango batata ezalaki bato wana babongwana susi na bango ezalaki babotema libota esantu babongwana batika mabe o basalaka na bagénération oyo eleka po oza génération ya suka yango ntango aye kosempose na mokili ayesu na bango aye na bango nga na bango touta likolo ya bamama na bino wana bango soko babwakaka bango na se bango nde Lucifer na bato na ye soko nga nde nazalaki ange azalaki pembeni ya nkolo yesu oyo abenganaka bango soko ntango mpe tokomi ana se baza kobongwana te baza kobongwana te baza kobongwana te ale na ye lisusu ange akanda oyo boyoka penaki ayoka mutu te amona molai ya mutu te amonaka mbenga ya mutu te ayoka mate ya mutu te apart ya nzambe po nzambe nde force na nga ma force tranquille papa simoyimba okiangani ye nde nguya oyo oza kotambwisa nga papa simoyimba okiangani dia ngenda kuntima bavandi kati na nga donc yana baza kosala na nguya et puis papa déjà lobaki abimisa déjà nzembo po nzembo yemba makana nga nguya ya nzambe lingi komona
nguya ya Nzambe elingi komonana. Siko bato bakanisaka ke nguya ya Nzambe ozolinga komonana ezaka nguya ya malamu ya elenfuka Nzambe alingaka mabete, Nzambe alingaka mate ya boete, Nzambe asilikaka te. Oh yo yebi Nzambe papa simoki moko kaka na Nzambe ya kanda pe ya mawa, ya kanda pe ya mawa. Boyebaka ete pourquoi sengaka nzembo? Mangez et buvez, faites tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas, j'ai ma promesse. Eh ben nzembo bien te ya dirigeant. Mangez et buvez, mais n'oubliez pas, je vais réagir jusqu'au bout de ma colère. Mangez et buvez, mais n'oubliez pas, je suis Alpha Oméga, le créateur de ce monde. Je suis Alpha Oméga, le créateur de ce monde. Où vous vivez, mangez et buvez, mais n'oubliez pas, je vais réagir jusqu'au bout de ma colère. Zemboana. Nzamba zaka ya mawa pe ya kanda. Doso te kanda na ye. Halata ka moto. Wando mona kake mokile ningani. Po mokile ningani de. O eze bande. Bande ko. Oyo eza e bande. Soki bokoza na discernement te boko bungisa bilembo na bino. Soki bokoza na discernement ya ko comprendre niveau to komélité, niveau kanda Nzambe za ko manifester na banzoto ya bana na ye. Oko bungisa elembo na yo, oko perdre kondima na yo, oko bunga. Alors, ngaka na osaka onzamba lingi. Alors bandeko nanga de nanga na yela bino likambo oyo. Il faut vraiment to sala examen de conscience. Pour jamais biso so tozaka na mama ya solo. Nde tozaka na lopango na biso ya monene église kimbangiste. Tozaka na centre nde to pesa ngo kombo ya somo ya old. Nde pena centre wana ngekeza pena fete ya monene pena bobi Europe mobimba tokosambela wapi? Na Paris ou bien la province ataka eza na kati ya Paris te mais na province moko le 25 mai Europe mobimba tokosambela wapi? Na Paris. Dobonga matintane kozala ya nini? Ya ba pays. Tintan pena France. Deni tala mama na bino oyo asa makambo ezala te. Makambo kitoko biso tozalaka nango penza nga esika wana penza nga so na zwi yango mama wana. Ayebi bien ke na kwa ici déjà. Ayebi bien ke kiti ya bokonzi wana za nango wana c'est fini. Nga pena na ye. Na yesko na tango pona ko kitisa ye. Alors, esika ya zawana soko ezalaka penza muto ya zana bolingo tata simo imba nkianga. Nde sito kuma musika. Nde en tout cas to ningisa poto. Le 25 mai boy. Europe mobimba to sembe na France. Poto zana esika ya munene ba espace ezana mboko ya makasi jete. Mais tema bwana mama ndoki Lucifer azako kali azako freiner mais esili pona ye boyebisa ye fini la récréation esili pona ye biso etika siko totonga na poto totonga na Europe et comme siko temps ya kotonga église kimbangiste totonga siko na Europe totonga résidence ya papa tokomi na tango wangu alors totonga wana bata mabelo kwa mama na te. Il faut bokata kopesa ye honneur. Bokatela ke sou basalite po aza dignité ya koyambaka biloko wana epesa meliete. Epesa melaki ye bakabela ki grâce po akoma na tango moko abongwana. Mais abongwani te. Ba honneur ozo wana zoka ngona nko. Po tango baba batikaka. Papa simo yima okianga na de adjoint. Mais tellement ba adjoint wana ezaki na ngoka bongisa Nzambe ayibaki ba okina bango. Po place wana pesa me na ngope bangote bakenda mama na bino ona kati ya liste wana zalaki te ya zaka conseiller direct na kati ya liste wana zalaki te mais aganga eloko dia loba
Et bon ngai. Botunaka te botunaka bato. Po ngai ezali vérité on a la bino bolingana bino ngote mona ko ngana kosaka. Mukolo batangaka discours wana mukolo batangaka ndenge papa tikaka programme. Mutu a regretaka mutu lela kama Marie Mwilo. Ayoka boye papa sima imba ukianga na de adjoint. Aganga ebongo ngai. Leki kuto ozo esika ebongo nga. Ebongo ngai sikoyo. Tonga mona kike ye azana esika te. Ale yango mona kike tonga baye ko tumbuka na ke biso nyonso. Toza ba molimo mo santo. Biso nyonso tokozala. Donc papa to tie papa sima imba ukianga liboso mais biso nyonso toza ka mutu moko. Donc si ngeke bandozala martorel aza ko pesa ba prière kuna aza ko bondela batu aza ko zonse oh mususu sami pe donc engeza na ndengeni ngomba engeza nde papa kutu bazaki misato molimo santo ya haika moko papa kisolo kia bande ko sala te bazaka yena papa dia lungana mais 26 sope 26 bozui Paul Dibu ya pe bobakisi na kati bino nyonso wana. Ah mais non franchement. Non. Nzambe alingaka rene na trône na ete alingaka rene na kiti na bokonzi te. Po nzambe azaka nzamba zuwa. Akoki te ke koto ba pesa ye honneur na Kinshasa pe na commune boba pesa tata mususu entel. Na Kinshasa na commune ba pesa tabo ba honneur na ba honneur. Non. Ingeza désordre makasi. Nzambe ayeba kitina. Donc c'est ça bande konanga. O penza na ngana ila bino yango wana. To sala ka examen de conscience mingi, il faut to mituna kakati na biso mingi. Il faut peto tuna ka nzambe, ovana ndako tuna nzambe nanga. Makambo nini ezoleka nzambe nanga. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta kozo ko mituna bongo nzambe pa zo yoka yoti. Muko mususu ko yako répondre yo. Et c'est très important. Faut to sala ngo. Voilà, bandeko nanga likamuna ngana yango yango yo. Merci na tutu balandinga, merci na bandeko nyonso balandinga. Merci na kopesa nga temps akolanda nga penza panana e bandeti na suka. Kola pambola bino apesa bino sagesse et intelligence. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine. Bye. Mokili